nga soki révolution est la minute notre tembo pa maman tala 2023 nga na pana nzala tina za 2023 eza lokwa moto azana nzala ola ka yeke tere loko liete olete na 2023 bo mana no mama mo ba sesa ba distraction facha mutu mo be na to bo mani wa kufa kufi dans génération sacrifier ndango te nommé par Kabila ba député nommé par Kabila ba somba bango ba jipi mais biso to lobby NON au moni papa lokola yo zela ki élu par Kabila oui c'est normal hein à récompenser Kabila ne pas député na ye parce qu'il était mandaté par Kabila mais so to lobby boy moi mbongo osala ngwana so que makambo ke futa ba senya mbongo ezate s'occuper la société ba congolais mbongo ezate so comme que non peuple congolais suffit même pendant même soin à petit peuple mbongo ezate mais so que makambo somba ba député ya union sacrée union salité isanga ba miyibi osomba bango ba jipi okamati mbongo ko somba ba jipi mais papa to biso tango netrali moke omoni bitumba tango zo bunga yango il faut talaka lokolo wapi loboko wapi luketo eza wapi tango ba garçon mibale ba kote patepa toyebi yango malamu ba garçon Kabila na Chilombo ba garçon mama bazomona lokola bango ngana ebi Chilombo aza pede lelo na koyebisa yango la Chilombo azolanda malamu l'émission Chilombo aza pede loboko boye nzoka ndetango atie loboko boye makala moto wana ezozongela est-ce que naloba na luboye azomona teke pouvoir na ye ezotambola malamu te parce que amelaka mbondo na triomphal okindoko monsieur Chilombo azoyela biso banda yiba pouvoir tozomona rien maman o tozomona Chilombo depuis azo pouvoir toyena social abomi congolais en tout cas toza mécontent soki bolingi te nomboke pe ya moto vous ressentez tout le monde est patriote, tu peux 48 heures. Il faut loi que tu dois élongrer. Mais tu as dit que c'est tata. Nous avons dit que nous avons modèle pour la biso petit peuple. Parce que nous avons monde, nous avons monde en côté. Nous avons dit que nous avons la carte de la biso, nous avons monde en côté. Yango to ebi to ebi sibino boy. Soit disant monsieur Chilombo Félix, elingi apamba. Après sibino responsabilité, bobi misa président ya Seni soit disant. Bobi misa président ya Seni. Bota la sima bozonga bato. Bote balandi ya Océan du Congo TV ezali bongo wabino Cadet Muswamba suge sur la patriote lelo ka bozali komona tokiti bongo na nzela bomoni ba militant ya ACD basili koto na bongo toujours na respect ya mesure de barrière pe koto sa mibeko ya mboka talaka cash neso za ngote bazokanga donc lelo to ekokuta ba militant ya AC ya Lamuka basili kote le lisusu na bomoko ba ya ACD pe lisusu ba ya nouvelle na basangani ndamba kena sem ko même lisusu ba kena ACC alors to sola na bango toyeba penza motif nini oyo ememi bango kuna makambo ezoleka na mboka yiki to meka koyoka na minoko na bango moko lolenge nini bako communiquer ba message on a micro na biso ya Océan du Congo télévision ndeko mbote Mbote madame journaliste to bino ebele liboso ya ECC pe lisusu ba miso ba kei Semco au juste ezanini justement madame la journaliste vraiment nazane singo na question wana tozo ko informer batunions mokola to ane singote pona makambo ezoleka na mboka na biso yango moni biso e motuluku ya ba congolais liboso ya Semco liboso pe ya église du Christ au Congo na CC na kati ya chaise na bango to yaki po to informer bango parce que baza bato baza na kati ya société civile bato bazo ko s'occuper makambo seni donc ba meka ko bongisa place wana na bango déjà na bango ezana biso so to tomboki dato ba keto panza to koyoka sumututi ba meka ko bongisa nini zala na éclaircissement ba bongisa vraiment nini je crois partout information est embolaki boyokaki ndeko na biso oyo soi-disant ngana son ndeko na biso parce qu'un Congolais ne peut pas faire de pareilles choses Christophe Lutundu la soi-disant député nommé par Kabila babilo kazoye la biso lisusu na kati ya Seni mais on s'est déjà dit Seni il faut ça na kati ya maboko ya société civile mais l'autre remarqué ba député oyo Kabila a nommé mission na bango ba yela ki na kati ya parlement ba koyi kokokisa yango déjà donc justement même biso ba comment on peut se passe to comprendre congolais ça bisika za faut comprendre que mission ya Kabila oyo basaki na Chilombo et comme ko déjà na kokokisa yango to bengi ba congolais no se ba tena parce que boyo Christophe Lutundu la makambo ko mi ko sala pona Seni. Merci beaucoup ndeko. Merci na robakisa boye message na pesa pona ba député vraiment tolinga mboka mboka za ya biso moko
aujourd'hui aux députés comme président de la République au comme ministre au comme Kingani bana bino bakoya na ina pesa mesala ndeko les airs tambwe bino boza corrompu bozui 500 jeep hein bolaka 500 députés chilomba bino 500 jeep et jeep bozo coûter plus de 51 000 $ américains. Maintenant demandez monsieur les airs tambwe yo za qui opposant existe bozui 51 jeep et plutôt 500 jeep jeep bozo coûter 51 000 $ fois 500 boza kuna peuple azuni et na yo ki yo ozoloba oleki na TV noto komi wapi yo et les airs tambwe ozoloba non un député aussi a droit ya ko gagner biloko ya mboka mais est-ce que yo imaka mais yo za chômeur té oza déjà au travail ba futa aussi c'est 12 000 $. Population azoni yo comme azoli até azomela té ozit okomi ko tekama pesa su mutu ya 51 000 $. Oloba non ozana droit na donc il faut que député na mboka ali ka population ali até à part ça ba député nyoto bengi bino calme le quoi mote pelité s'il vous plaît bon réunir monsieur Mbosso Kodiapwanga monsieur Mbosso aussi c'est ya quoi ils ont envoûtement na mboko toni bon la loi ya Christophe Lutundula wana oyo seni et comme politisé seni d'abord vole les canaux seni Kabila a trompé biso en 2006 2011 2018 seni na maboko société civile bon juste seni bon mais mango lisusu bon mais sur na kata politique en tout cas tous ça mécontent soki bolingi te nomboke pe ya moto vous sentez tout le monde est patriote, tu peux 48 heures. Il faut loi qui te elonga. Merci. Merci beaucoup. Na 48 heures, bapesi yo bakisini ni papa. Bon, merci madame la journaliste. 48 heures topé si eza yesengote. Pourquoi? Parce que ce qui est tamboli partout na kati ya République démocratique du Congo, okomona Congolais atambolaka jamais elongi fongwama. Bilongi na biso ekangama kaka elongi moko esekaka te esekakala on ne sait pas nani akoki kosekisa biso choix na biso ezalaki na 2018 tozalaki na candidat unique oyo bango nyonso basanganaki na triomphal oyo babimisaki mpo asekisa biso mais par surprise Tilombwake asali magwi oyo azoyebisa baninga atie mpe loboko boye nzoka nde ntango atie loboko boye makala moto wana ezozongela estce naloba nanu boye azomona teke pouvoir na ye ezotambola malamu te parce que amelaka mbondo na triomphal aprometaki biso ke babimisi candidat unique parce que mpona changement ya jeunesse congolais mais kaka même ye Tshilombo tomoni ake kuna ote na retirer signature namoni naluka avantage na nga oui alukaki avantage na ye problème eza te lokola nzambe akelaki pe ngai akelaki peuple congolais apesaki kaka avantage epa na ye Tshilombo nzambe wana pe kaka kosambisaka biso un jour. Merci beaucoup papa. Merci. Ndeko yo poko bakisani parce que ba couvre-feu pe yangwana couvre-feu oui ebandi bakash ne moto mutu moko na mutuka nombre ya bato eza limité oko bakisani malgré nyos tout ko salima. Merci maman Jones ngana linga te utunanga pona kash ne nga Jimmy na linga tunanga pona ya nola Tshilombo bien ya nola ekasi po Tshilombo soto ke mama bakash ne nga pona ngana lata kash ne pona na tala ba pe banda ba peso to so kash ne na lata pona Tshilombo na lata te couvre-feu na tia 22 pona ngaya tala dega kindoko tche couvre-feu 22 moi mobimbo tiki coronavirus mo ke kanga na 22 abatu balali o kindoki tonini ese 22 nena ngwaze loli baba tia coronavirus o tie kashine yo moko tondisi batu na est na bampiaka no kuna 25 personnes tondisi bango lumière ozolo ba pebola ta ba kashine coronavirus na mboka ndeko Tshilombo tika kosa population tika konyoko la population coronavirus yango ezaka pa biso ba congolais tu eza pa bana ba paye okutu virus yango ebanda bazo grave nde tiyote yo grave coronavirus esi moyibi a été na yibi mbongo ba congolais lelo bozo ko kangete nte un citoyen congolais comme moi est ministre bozo ko kangete nte lelo boye esi biso coronavirus ya mboka botika okosa na ebisa so toni mwa ba ya senema Tony Mwaba yoka soni bansena batangisa yo po lelo ko ma ministre wana batangisi mese Tshilombo lelo po ensena kendo vana na ndako lo bo pese mbone ya fin $2000 te soni yo siko solo ngwa ministre mbone ba peso eza combien yo Tony Mwaba yoka soni ba papa na batangisi ngai olo na solo batangisi yo na mese Tshilombo yo lelo ozoyi bambongo olo boko sabiso na professeur Mbata
papa yo tangisa ngai mbata wana bozoyoka soni te boloba bien kasi enseignant moko azwa $2000 na fin ya nini ya carrière na ye en plus mpe $2000 wana bazwako mbala moko te bandozwa ndambu te deka kindoki okindoko mese Chilombo azoyela biso banda ayiba pouvoir tozomona rien mama tozomona Chilombo depuis azwa pouvoir toye na social abomi congolais akuti biki na 100 francs le biki ekoma 300 francs toke na biki apamba nga na tangeli ekomi 300 francs ekola masango okuti 700 francs lelo ekomi 1000 francs saka masango 87 000 okeyoka prix nango na marché kuna okolela eboloso makaya matembele kuto biso a petit peuple tobako vivre na matembele a 200 francs na wenze bolambi pe na ndako bolelo ke tuna kwa matembele na marché okolela matembele 1000 francs 2000 sko intérêt na biso Chilombo ayaki eza wapi intérêt na biso na pepe mboso obaye mboso azoleka pe likolo ya Assemblée nationale azoseka lokwa papa malamu président de la République ayesi biso apromete biso ba jeb ngai nalvandi nzala bandeko na nga na kasa na mboka Chilombo baélève bazotanga na degré mo boso tali esali boye na pasi mais bapesa député mo awa jeb momo ta na pesi no badepute ya eside félicitation poso bozwaki yango bongo bokutana na biso na nzela po biso tovotaki bino tovotaki badepute kimoyibana te soki azwi mbongo wana asombe badepute wana bamituka tiango kaka na enseignement atongi baekole eningaza ndeni ekolo balakisa biso awa oyo ya Willy Bakonga epe Willy Bakonga yango son Équateur soki azwi mbongo wana atelika batu nekoli wana batonga kaka ekoli wana belève batanga bien te ngai mona commune aza ya Kimanteke ekole natangi première maternelle deuxième tina 6e primaire epe Katula ekole watangi moko nango azalaki na sera kabla ezalaki kitoko maintenant moko nango akufi bazwi kaka na sera Félix na muto batia IDPS Katula ekufi mama nayebi soso tali Katula bokolela nga mona kebo na mona baélève bazotanga na salle primaire des élèves so na tuni no banseno bazana bana batanga ndeni ava banseno no batia primaire wana école l'été par mois baélève bafuta ba 30 000 francs gratuité ça te gratuité ya Kadiosha wa eza lang na bango Kadiosha wa gratuité wana. OK, merci beaucoup. Ndeko bakisini na onyo so zaule ka mpromo lelo na Senkope kuna na SCC. Merci pour le retour na mama journaliste. Makambo ezoleka na Senkope na SCC omoni banyango otobino na lingala facile bobengi bango basango. Soto benga bango banyango. Bato ali kindo. Likindo bino benga lingala facile couvent. Biso kuna na bakana to benga ngo likindo. Omoni bato bavana na likindo kuna. Nakabali bazala makutu bayokaka. Makutu ça veut dire matoi. Oui. Bako yoka butulo kola moi. Toko yebisa banyango bozala makutu boyoka biso peuple. Biso ba petit peuple toko lo baboyi. Tolingi to manyolela bino boyoka biso malamu. Bino boza bato bosena langi butulo kola moi. Omwana na tongo olati poso muindu. E comme na butulo lati ya motane. Lobi ko lati ya lolenge kani lunko lati lisusu. Mais toko yebisa no batata. Bino boza bato ali kindo bozala modèle pona ba biso ba petit peuple. Parce biso toko mona bino boko mona ngote. Minyoko biso toko kuta nango na kata mabota na biso bino boko mona ngote. Yango to yebisi bino boy. Soit disant monsieur Chilombo Félix elilingi apamba. Apesi bino responsabilité bobi misa président ya Seni soit disant bobi misa président ya Seni. Bota la sima bozonga bato. Boza conscience na bino etake bato ali kindo etake banyango boti yango na mosala. Bota la souffrance ya peuple nano. Bakabela bino ba jipi. Kaka bato wana ya gouvernement soit disant bato ya Chilombo. Bakabela bino ba jipi, bakabela bino ba enveloppe. Bino bako vana malamu. Mabota na bino bako vivre na mikiri ya poto. Mais biso ba petit peuple toko nyoko mabutu lokola moi. Et c'est bon trouver malamu. Bon trouver. Bino surtout bino bozona kola moi ekolo moko basangisa be kolo nyonso na kati. To yesi no bata SCC. To lenga bino mingi. Boza basali ya nzambe, basali ya nzakomba. To yebisi bino boye.
botala pe sima bosonga bato biso to ko déposer mais mon abiso e pas na bino et que botia conscience na bino à place to boy yiki oyo peuple alobi que non etikala non o peuple alobi oui etikala oui biso peuple to votera mais tu lombote to votera elingi ya pamba te lokola za wana ta conscience na moko yebi ata moi ce n'est pas yebaka moi ce n'est pas votera mbai na ngate ata ba kufi ba yebi que to votera mais tu lombo Félix te elingi ya pamba mais yango to lobi boy azungolu lokola Kabila Hippolyte moi mama Céline azo anoma économie le seul pays dans le monde autrement que le président de la République va nommer économie RDC va nommer le président de la République on a combien Félix Tshilombo lilingi apamba a voyagé à la thé tata wana na émission maman journaliste à la kata la thé akena cabinet alaki spécialiste akolia mbo akena sika boy alakaki biso wakete akotia chambre froide na côté ya ba pêcheur ya maluku akokisi no yango te ba pêcheur ya maluku baza moke akokisi bango na te ye wana ki olaka bato ya Beni bato ya Beni ko olaka bango ni no te na kotonga bango bandako basinistre ya Beni ya Goma ona kotonga bango bandako papa na ebite soki tata wazaka elingi ya pa moto pesa mutu po niveau azolaka bato alaki bato wana université wa otia kotia nini wifi ya ofele batata botala ba congolais botala tata oyo kozala elingi ya pamba eza pasi yango Kabila ayebaka yo soki faulu madida azu pouvoir na ye ekozala no ikamo susu yango mona kamati pouvoir apesa elingi ya pamba mais tokolo bango biso ba congolais toza déterminé tozela 2023 te kozala 2023 eza mosika 2023 il y a changement la bisoté et ça juste continuité mais c'est Kabila Hippolyte moi 2023 entre temps bazo kufa kaka 2023 pour quel objectif merci pour le motu non maman je voudrais biso boy baba ko za 2023 baba nza te que 2023 za na bosomi na biso lokuta 2023 za na bosomi na biso te net nga personnellement na telemi boy na za 2023 te nga so révolution est la minute no tembo maman tala 2023 ngala pa na nzala tina za 2023 eza lokola moto azala nzala olaka yeke tere loko liete olete na 2023 oluki liwana ngai bana nga bali ate ba 2023 yango toko yebisa bato ba congolais bozala kati ya mboka to pe libanda ya mboka bofunga makutu na boyoka biso tozala 2023 te parce que nzala eleki balobaka fatra famille ezala matoi te libumu na ngai ezala nzala yo laka ngai ke te tata yo kolia lelo tokolete na 2023 papa mama otuka tozala 2023 te 2023 tokozela yango te so tozali 2023 yako mosi topesa avantage na mese Kabila topesa avantage na mese Tshilombo eke bazesu nome na 2023 tolobi NON tokosala yango te so tokozala nde révolution populaire ekosalema na mboka oyo po eke tobenga na baokipa ngo eza banani ya liboso Koko Mboso oyo aza manipulé par Paul Kagame oui tika naza bargument na kopesa mama naza bargument tika ngana bisa bato Koko Mboso aza manipulé par Kagame ta Mboso akomi soki eloko tu ba presse kuna na parlement oleke a voter yango en plénière ne pas voter yango akomo l'examen sous commission na commission ba vandi ba traiter ba lekisi kanyaka mama ba kopesa koko oyo o soit disant avant député pendant 42 ans qui député na 42 ans espérance longue etali ce matin et c'est qui mafia mais c'est Mboso il est au service à M. Félix Tshilombo il est au service à Paul Kagame il est au service à M. Kabila Hippolyte Kanambe mon maman Céline bando ko botala Mboso yena M. Tshilombo Félix lilingi apamba ba débloquer mbongo plus ou moins 28 millions de dollars bandeko mama tala lo lenga bato ba débloquer mbongo 28 millions pour basombela ba député nommé par Kabila basombela bango ba jeep mais biso to lobby NON omoni papa lokola yo zelaki élu par Kabila oui c'est normal hein à passer Kabila na ba député na ye parce qu'il était mandaté par Kabila mais so to lobby boy moi mbongo osala ngo wana soko makambo ke futa ba enseignant mbongo ezate so qui peut la société ba congolais mbongo ezate so comme que non peuple congolais suffit même pendant même soin ya petit peuple mbongo ezate mais soko makambo somela ba député ya union sacrée union salité isanga ba miyibi o somela bango ba jipi o kamati mbongo ko somela ba jipi mais papa to yebi so tango netreli moke
tolaki yo ntango netikali moke yo bobanda ko musique non biso toza élection 2023 c'est loin. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup maman journaliste. Tumba baba moto na Kongolo wa bango basaba na sima papa bango Félix ba chimela. Obakisi nini? Ngai ba sera to boma na ndemo mambo ba sesa ba distraction. Facha mutu mo be na to boma ni wa kufa kufi. La génération sacrifier ndango. Sacrifier ba mamba be ya aloba mingi ya souti. Bon, pour ngai ça Félix na Kabila. Na mboko oyo. Ba wutaka wapi avant baya kowela kibokonzi boy bango mibali. Lelo yo ambulance bito toyebaka pona ebembe. Lelo ko matamu ndazokende toilette ambulance. Muta kende wapi ambulance finalement. Na ngola mutaboyeba jamais bakopesa kibokonzi. Agoigoi. Bino bosuki bokonzi bopesa bato minene. Biso na mboga na biso tolingi bato aboyete bagoigoi basala ati. Ka ba promesse to mona ta promesse moko oyo azo kwazi mo na nzela na ezate asalakaki ba député ba di papesi akokisa ba promesse bati pona pesi ba député bongo biso bongo population qui ça c'est comme salité non qui ça ata na minute ya koti yaki ya muke na seya Kabila e uto sala boy te mais lelo qui ça c'est comme côté nyonso salité okene solo baye la biso ba milimo ba cash ne mona ba cash ne oyo na mita oyo jamais na kozala kana ngo yo Kabila na na ko kisi 50 yena cash momoni kana na zana ngoti na posta Kabila yo bakisi nini. Merci Océa TV na sepeli vraiment ndenge bosalaka partout pona ko kundola kapenda babilo kango. Merci vraiment. Na remesaka bino makasi parce que eza la diaspora na poto. Eza la bakongomani. Balanda ma chaîne oyo po eba ke saka suivi pe saka la vraies informations ya mboka. En tout cas, ndenge biso to sa awa to wuti sitting et ça mis na deux places. C'est-à-dire na lo olympe mo boro po belema même na ba mikili na ba Congo ba comprendre face bien té. C'est-à-dire toti sitting to salangona ba place mi balé so ba place mi balé o ezala kaka ba jeune à Congo, c'est-à-dire ba jeune à Congo va se mobiliser ba bité Chilombo na Kabila ba lwa ba memela biso ba te ya seni et ça piège mais biso ngala ngina encourager Mathieu Mpe Muke amona ne pas citer pas ba confesseur religieux tout ko sorba bimisa bato Chilombo so nyankero ate na seni aso bina Jean-Marc Kabundu ate na coup constitutionnel ce que to betana match bien en 2023. J'espère que tu sitting ya koyebisa ba konzi église catholique na ba konzi église protestant que bozwa bato na bino botina bango na senité oya Chilombo na Kabila vrai seni eza oyo le président Elia Tiaki omoni le match beta maka faut l'arbitre ça naître c'est-à-dire l'arbitre ko sala pour équipe mokote président Elia mona a te risque c'est-à-dire ko luka moto sa naître a un avantage na tina mai a un avantage à tout le peuple congolais a tiango na mesa c'est-à-dire to so l'arbitre sa naître arbitrer match o pola abetika maboko o pas gagner abeti maboko parce que dossier ya RDC c'est la légitimité dossier ya RDC banda 60 tilelo et ça la légitimité olembo ko avancer et so reculer omoni Kabila timola ga libulu Félix Sukwa so boka biso ando so pao asani akunda Congo mais gloire à Dieu parce que Nkolo à sa vivant c'est-à-dire en 2023 aussi la na Chilombo 2023 aussi la na Chilombo yango biso take ba Congomani peuple congolais c'est-à-dire décision la biso ezake ba konsia l'église catholique protestant kimbangiste orthodoxe ba musulman c'est-à-dire ba mekotinda batute réveil to tsango à côté wala basela la poche to yebi wala ma poche to yebi na biso et puis moi et loko mo bébé tamaki o monde ba longola soni rapide tout le moitié mutu nai Dodo Kamba. comment nani Dodo Kamba. Kamba comprendre cas boboko mara déjà ça dit cas
Vous comprenez déjà ba kana ba te. Ce où ta panzi nini. Natani na bika kana te. Et où ta panzi nini. C'est-à-dire ba tirer rapide pour jouer betama. Biso comprendre ka ta ba congolais. Omoni toloba ngo Félix abetama libaku na abeta libaku na zelo makwe ya mutune likola libanga. Pour la na so mamba solo pour la 2023. C'est-à-dire on a la loba moni mikolo ya système a pentacle so moko na mutuko. Tokota biso nyonso na monde wana. Poto bunda bagaro bien moni bagaro physique to comprendre que Kabila la Tshilombo ba so mo teti c'est-à-dire to même na monde austral. C'est-à-dire to kebina bagara ba marque wana. Mais eloko biso to loba ga lelo esake ba cause confesseur religieux ba la part ba loi oyo to permettre Tshilombo aso nyankero na ku na seni aso jamais kabunda tse na ku surtout beta match en 2023 tout un résultat mais ce qui résultat et y a une volonté à peuple congolais. Bon, je ne sais pas, mon ima belé baluka langote. Mon qui peut changer, ça a la couleur rouge. Mais c'est un peu moins difficile pour la Kabila na Tshilombo na Congo. Parce que Congo, et ça va congolais c'est un mutumo côté. Yango to la un message, to ti sitting, j'espère ba konjola ba yoki biso ba confesseur religieux. Ba yoki biso ta ba congolais, ba c'est lobby so to lobby. Total match yango pena malamu. Omoni ba buso beso le la Congo, même na parlement o baso Tshilombo akoti kaka 2 ans na ndambo. Abimisi 27 millions de dollars américains. 27 millions. Militaire 27 millions. Pour sommer la député Bakar. Tout est dans mais dans ma grande surprise, Tshilombo a eu pouvoir de faire un tata naï. Aki na 66 ans et 56 ans pardon. Elle a eu pouvoir 55 56. Mais ba soki na ndaka tata naï. Ba tie na Béatrice. Éviter ba congolais ba diaspora j'espère ba comprendre mamna oloba. Mukolo mo bala ba ajuana. Ba so bena la pala père na ye. Nandaka maman na ye soit disant mais to ebi papa. Ba kela lycée hôtel Béatrice. Abeti ko na ba une semaine président de la République. Muto aso comme président de la République. Na yebite. Pour ceux qui te tournent comme Congolais, moi jeune moi 20 ans 22 ans à moi studio à foutre là. Mais biso soit disant président. Bazo na papa na ye. Ba ketia ye na kita bokozi. Mbonga côté na to epo mutu déjà la fille a combien na 55 ans 56 ans. Ah non na fanda ate. C'est que na banque a combien point d'interrogation. To yebite. Mais le lobby mi 27 millions. A somme la 500 députés Jeep. Mais biso lobby ba député ya la muka. Muto so Jeep na ate. O so Jeep na to bengani. O so ma Jeep na tongo. Na 6h 2 minutes to bengani. Ake ça na mokili nai. Ça dit ba so Jeep na ate. Alors tout le monde comme na la rebelle. Mais gloire à Dieu abeteneli bakola zelo kwa likola libanga. Moi la radio na bon sango po a que le vida on existe. Merci beaucoup. Merci vraiment. Papa yo ko bakisa nini na maïno na SCC kuna ebikele oboki kutika memo na bino boso wela 2023 mais azo l'ex bino bien papier blanc sur noir que non précédente naye a préféré ezala moisi na ebité bino bozo souhaiter pe ezala bongo na 2023 ou bien ndenge ni papa mama na ko biso bo eloko moko omoni bitumba tango zo bunda yango il faut talaka lokolo wapi loboko wapi luketo eza wapi tango ba garçon mibale ba kote patepa to yebi yango malamu ba garçon Kabila na Tshilombo ba garçon mama bazomona lokola bango ngana yebi Tshilombo aza pede lelo na ko yebiso yango na Tshilombo azolandanga malamu na émission Tshilombo aza pede soki azalaki mobali na biso bangala balobaka mama mobali soki abimisi mbeli na ndako akataka Tshilombo soki mobali mais signé document ba pesi a signé ekotaki kala to signé te polani tomoni kaza mwasi tango totalaka te azokola na 10e rite yebi na kupa munene na polo munene to bien malamu Tshilombo akokisi 50 quelque d'âge na ndako oyo Mobutu apesaka papa na donc ya kokabela ndako à l'état papa tia soma lopango wapi jamais papa lo etiela somi lopango te mama to biloko wana mais loko osala pasi aye ba ete biso tozana faire na ete soki Tshilombo lelo azo vimba c'est parce que Kabila na sima na ye tozana faire na Kabila garçon Kabila
Pola ni na Kabila mama. Kabila nda ibi pouvoir ya peuple adu Chilombo loko mwana musala na ya chewana. Mama na kwa biso boye. Omoni makambo ya Congo mama eza pasi. Eza politique ya haut niveau. O bato mibale bali basela biso mwa théâtre. Donc Kabila moni côté azoke Kabila na posa azonga la pouvoir awate. Kabila ebika akendenga nomaki Chilombo akoluka nome mususu. Kasi mama trop c'est trop. Peuple congolais yango te. Chilombo akokufa pe Chilombo akobomisa bato. Mama Chilombo akobomisa bato. Niveau to komi nango mama banda ko contrôler la Congo. Okomona c'est là. Boyeto obebisa nga émission. Papa bongo longolelo kwana. Voilà, bande ko balandi Océan du Congo TV nebi ke bozaki vraiment ebele branché na chaîne o emesana ko informer pe ko édifier bino à chaque moment que actualité ezalaka na mboka Congo. Bosili ko yoka message ya monoko ya moko pe mususu kwa miba militant ya lamuka boyoki pena basango esili opesa bango pasi pe mawa na kati ya mitema na bango na tina mboka na biso Congo RDC. Quant à moi, cadette, la patriote, tout ça toujours wana na musala, ko servi bino eza bongo devoir na biso. Tokuta na bino à la prochaine. Bye.